ya denile sazo sala nanga pasteur lite ya kanda bana na nzambe bocha ba commentaire nani osiko esengeli bakanga ye ba chaîne ya deni nazo ebisa na ochama na munoko te grand frère mon vieux venanga ya pembe ya deni lesi mundele yaya église la compassion c'est l'affaire bocha na internet église la compassion c'est nini c'est l'affaire les amis c'est l'enfer mettez ça dans l'internet église ya pasteur Marcelo soki na yoki mwana tata leki na ngato ya mama kulutu to mwana na ngai akeko sambela kuna na kocha embeli mettez ça dans l'internet pasteur Marcelo na zo ebisa ye azali orgueilleux chrétien mettez ça dans l'internet mettez ça tous les serviteurs de Dieu na Congo surtout plus il y a réveil ce sont des voleurs Miyibi, papa, on l'a sangé le côté. Papa Vincent. Papa, na kosimbo na nzoto. Papa Vincent. Nala mukana tongo. Tata moko ya mundele ya pembe. Na kombo ya denilesi. Aboto la ngai poste na ngai ya père spirituel ya ba warion. Fali. Na otangisa makila. Ya deni s'il te plaît. Ya deni. Na sengyo bolimsi ya. Bimana makambo ese ya yote. Bimana makambo ese ya yote. Bima ya deni pardon. Na umeli mingi na bapuna ba wangyo na ngai. Na umeli mingi na fali pardon. Na umeli. Ya na ke choptala ba neni ostoza na bino. Koswa yo lelo. Na koswa yo. Soko chete mena swa yo. Na ebisi yo. Na swa fi moko na église na kata ya litoyi. Okoza la deuxième. Les 29. Tozo c'est là un grand combat to annoncer ngo ba maître nyonso ya ville à Kinshasa boya na matete place kombe ko bunama adresse yebanité biso nyonso le 29 tozo baluka kana matete esika to komona ya denile sa koteli to luka esika dingwa ko sani akobimela to yepa ko yela mama rie mame mama mama papa ngana utana katoliki osimi katolike osimi ngai kanga makambo na zoloba mettez ça dans l'internet na ningi penga pena ba na ndenge bango balobaki mettez ça nga pena salisiko orgueil to komi bongo ngaya tena beli na ningi na kufa soki nzamba ebisi bino bombe mangane église ya pasteur Marcelo bombe mangate mettez ça dans l'internet te molimo na obangote ozo intimider pengate ngai na mutu ekufa donc ndezala kolinga te ngana yo to swana kapo elo mo pe kosa emate retirer ba maloba no ozoloba wana yo piengelo wana eloko opianga te parce que na mboko yo ba yebi delile sunkra soki na bipe na tomboka na molimo wana ko pe kosala pe makambo mususu pe sa biete na oloba église ngeza wapi na matete ya idée yebi te église ngeza mate maintenant aussi so libela na pesi au programme déjà le 29 jara na caméra mais il y a des gens qui ne pas là, le bata vérité. Il y a des gens qui sont pourquoi pesi batu na wana te bazo fallait azonyo kola pourquoi zo pesa bango kiste bango ne batu basila fo ba finga wera po wera répondre po bango mata ko fisa mbara ya suwe nani wera era mbara ya suko zo ko répondre na lingiti bo toucher petit na ngai na lingiti bo toucher petit na ngai na lingiti ba toucher faire il y a tout ma prophète vous voyez que c'est pas idée